Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, salut, bonjour, bonsoir, balandinyo soya mama BBC, bonjour Nabino, bonsoir, ici que Zomelibino partout dans le monde. J'espère que nous vous allez bien, bon début à week-end, bon début à week-end, na balandinyo soya BBC Mpoï TV, le loto le 6 juin 2025, ticket. Bandeko nyonso bazo fêter anniversaire lelo, joyeux anniversaire na bino to bosanité, concert na ngai, bureau, Maman Esther MM toujours. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire na Maman Esther MM. Et puis birthday to you my sister, et puis birthday montonanga ya kati bureau. Et wazala musala ki okotisa mundele nyongo, beau comprendre. 2 jours à travailler samo. Mboka ngobo toke, mboka ngoto ya, mboka libanda toujours. Alors joyeux anniversaire na yo, famille Libota, beau souhaiter, beau souhaiter maman na biso, maman Esther MM, joyeux anniversaire. Les jours na ye à Botama. Une année de plus. Alors, all the best. Enjoy your day. Et quoi, il peut na début à week-end. Eh, yo bien. Maman Esther, na ose la gâteau na nga. Please. Na bois ki yo makasi boy. Na ose la gâteau na nga. Na bois ki yo makasi boy. Et les kaboïte. Hey, yo bongo. Na ose la gâteau na nga. Alors, joyeux anniversaire na maman Esther MM. Et puis, birthday to you. Botama et là, my sister. Voilà, toko tana nous na liso na biso la grande famille. J'espère que nous vous a bien ouais. Ya. Na epsa bino na lobi notre Poutine. Bato, tous aura pas inspiration ka ya Poutine ouais. Donc moi si moko boye ya matalana te, moi si moko boye donc azala ba courtoisie moko boye. Donc moi si moko boye na comprendre te. Azala déjà na makusa. Pona les 7. Ce que vous imaginez, star Hamunene Yamboka. Lokola, elle fait partie aussi na événement yango, na likamango ya ba orphelin. Biso nsto yebi keno, Poutine a partagé kana ba orphelin. Et ko lekabo été, yé pas na makusa. Ce que famille Libota, bande ko nyonso bosomba ki ba billet. Bande ko nyonso oyo bosaki ba réservation pour na kozala na soirée à lobby. Est-ce que vous comprenez les solo en koloba keno makusa wana lo boko ya Poutine peza wana. Donc bokolia biloko o Poutine pe a simbaki. Donc elle partage et donc elo lendo te. Yango bomonaka même la parole de Dieu nous dit mi kitisa ngana tombola yo. Yango bomonaka vous faites bosa ba makambo ebele pour bo kitisa moi si yo non. Bandeko, Poutine a star. Tout chana qui fanatisme à part Poutine a star. Botaka ya ye nyonso na mini tcho tozoloba. Ezo cartonné sur les réseaux sociaux. Parce que événement yango ya lobiko, loko a kiti a yebi que no événement wana ye pas aza invité malgré que no elle fait partie na organisation yango. Mais elle s'est laissée à Kolobakeno, Nazananga star, mais na lekana makusa. Skoyo, famille Libota, invité, ntaba obolia lobiwana, misuni obolia lobiwana, loboko ya Poutine. Vous avez la bonne moelle. Aimez partager, bandeko, bo supporter nga. Bo supporter Pinzanga.
bo supporter penzanga parce que naza nga na mutu mususu na otombola te bino boya kokitisa ye me nga na oya otombola yanga soki bino bolala na bozozwa ba inspiration kokitisa oyanga nga na oya otombola ye eke bongo mwasi makusa ye wana azwi nanu ki star na ye atia yango mopanzi azwi nanu ki mama famille libota atia yango mopanzi azwi nanu ki boss ya Bella production atia yango mopanzi azwi nanu ke no mwasi ya papa Dani atia yango mopanzi siko botala mutu auti Afrique aye na poto aleki pe na makusa alambeli bino bolia lobi loboko na ye botika bandeko na tangi penza moi sa papa Daniko bino bozwaki botie na miniature donc kanisa tobo ko assumer parce que lopete eza na mosapi ya makasi lisusu ya makasi femme mariée Poutine taninga zotia soki vinaigre bato bolia lobi bolia bien loboko ya Poutine wow boss ya Bella production boss ya Bella production azwi nani Bella production tiango mupanzi botaka ninga zotumba na futaka bato afuta penza bato chaque fin du mois futa bato penza na Bella production wow alors famille Libota bo partager bo aimer bo tia ba commentaire na bino kuna pona mama na biso na makusa aolamba pona événement ya lobby ezate ke non soirée yana yo wana ka bomoni pe mba moko akoti malgré ça na organisation malgré ça pe invité spécial mais invité spécial amataki na avion na ya kitaki lobby sans même pas ko pema mbala moko amibwaki elle fait partie ya organisation wana ya wana yebisa bino bandeko bomoni na mona nazwaki mama moko na otanga kombo na ete azape famille azape mama ya famille Libota abenga hinga yebsinga mama BBC azaki kuto sasali pe réservation azana France asasali réservation ya okende Belgique pour na événement oyo azupe abouqué pe déjà na hôtel tout mama Charlie asala ki nyonso mais abenga inga c'était hier aipsinga bi mama BBC na zui contretemps moko boye za elanga pasi kokende samedi mais na otinda contribution na nga malgré que non na somaki bio et tout na otinda contribution na nga pona ba orphelin nga bi ils ont battu penza bazana mitema wana on a commencé à partager avec elle aipsinga mama BBC oza mwana nanga c'est une maman aza vraiment maman mukolo aipsinga mama BBC il y a un secret il y a un grand secret lorsque ozo sunga ba orphelin okibo ozo sunga ba orphelin otie misisa na yo nyonso mayele no nyonso ya kosunga ba orphelin il n'est pas dit que no yo ozanga te ozanga mais intervention moko o nzamba salaka ya ko reconnaître que no yo oliaka ya yo moko to oliaka na ba orphelin yango biso ba mususu to senga nzamba sunga pe biso parce que nga personnellement nga mama BBC na ko ka pe ko mona bato ba souffrir te mais makoki eza wapi ezalaka pe vision nanga wanko eza pe nani nanga souhait nanga ya un bon jour que non na assister ba orphelin bandeko il y a un grand secret na likambo oyo ya ba orphelin il y a un grand secret namoni que non il faut peut-être pe na banda ko yamba ba maman na sina komi na mutu moko boye awa na chaîne nanga akoma kaka aye akoti na chaîne na mama BBC elle prend son temps azamo à moi si elle prend son temps ya koya kotala mama BBC nyonso azoloba azui ake koloba yango kuna na chaîne na ye commentaire nanga nyonso azui ake alobi na chaîne na ye nazoi bate na sa ndeni demoiselle sois toi bino kutu boza na bapoto wana botangi na bapoto wana parce que ba français belé bokoka te ko vanda bo sa émission bien il faut ka bo ya bozui botali émission donc ba musu ba koma ba umbu penza ko ya kotala ma BBC eza na ndenge ya mabete la grande famille parce que ça fatigue bref mutu abouaka na sima mutu azoka maele ka na sima mutu voilà. Alors là, totala Poutine na makusa. Poutine azolambela batu oya lobby
Oyo, baozana soirée. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Bassa Elabiso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, la mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. To bengi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba mama, bilenge, bana nyonso. To ya ko participer. Babi ba place est limitée. Tu as participé à dîner de fraternité. Voilà. Babi to participer à dîner de charité. De charité. Bateau nyonso baza la charité. Bateau nyonso nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. To bengi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na Katia Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bato nyonso bona mite mamalamu. Bino bato nyonso boninga ka kosunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? To bengi biso nyonso. To ya tellement ébélé, moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani, babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro oyezanase bo sala ba réservation na bino. Boya et belé to bengami poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous avez déjà réservé déjà ma place na bino. Vous avez un numéro oyeza juste là. Au bas de vos écrans. Ba surprise ils a tellement ébélé. Ba concours ils allaient. Bilo ka ko gagner ils a tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Ezali. Boya tellement ébélé. Kolia omela Ezali. Pourquoi pas tous ces pela et le mot? Dîner à volonté. Parce que ça, dîner de charité et de fraternité. Merci. Nakangi maloba ya son ya Ndenge Poutine azoloba. Bon, pour moi, je trouve pas vraiment propre. Nacha bon, animation zaika juste que non, nazo sala musala et okyo zala ozo tumba so ntaba ozanga kolia babilo moi bon, elle animé aussi. Elle animé bon, juste sûrement batumsu ba ozo vidéo ba kocha son ana mais moi j'ai pas aimé pour un respect à star nanga maloba na etetaka maloba na comme problème à les réseaux sociaux. Maloba ya Poutine biso comme problème mais alobi ne pelo kwa mabete, c'est juste à animer que non o tumba ntaba sans pour autant kolia et voilà. Na kiti na aéroport mbala moko na ye musala pour na boye pour l'événement ya samedi et voilà. Bon pour moi j'ai préféré kokanga son mais sûrement ba tumsuso ba ozope vidéo ba kotia peut-être son. On a trouvé en gros vraiment ezape maloba mabe ezate mais na lingi nanga te parce que Poutine nanga o ngana linga nanga zoba na yete lelo Poutine loba na nyonso ya nyonso geste ne nyonso ko loba ko tambula problème sur les réseaux sociaux. Poutine botika na ebisabino Poutine aza mannequin te. Na ba vidéo nyonso azosala ba publicité azosala ya bilamba Poutine aza mannequin te, c'est juste Tokyo ba keno aza donc azo présenter bilamba. Tokyo benga modéliste something like that something je crois. Aza mannequin te pour batu mususu ba o memango on dirait ce pendengeni elle n'est pas mannequin. Alors ça juste publicité ya bilamba. Et laissez-moi vous dire et informer que non Poutine pour que négocie la publicité wana bandeko akeka pona ko sepelisa te ils ont monté au sa musala tant que star aza star ya manki onate Poutine azana manager pour sala yana signature et salema kiana monter bimaki elle n'est pas mannequin pour votre information
aza mannequin te azo présenter na sa publicité ya bilamba. Poutine aza na domaine ya art. Parce que oh on a tellement ba moni que no aza muto makambu. Muto makambu. Alors voilà, joyeux anniversaire sous maman Esther MM, maman Esther MM nazo zela gâteau nanga kutu to be banate. Pardon, non c'est la gâteau nanga. Maman Esther, joyeux anniversaire. Une année, ça s'est fait. Malgré que côté ça mundele nyongo, non c'est la gâteau nanga. Joyeux anniversaire na yo, butama ilamu esiki zwami liyo. Voilà. Famille libota partout dans le monde bino batusoma ba billet boza ya kosepela parce que makoseza ya Poutine. Notre Poutine qui est na makusa. Et là makusa là-bas soso taba ya kotumba ba soso misuni tout c'est Poutine au salango. Alors beau aimer beau partager vidéo na biso na komi na suka je voulais juste partager na bino ko yibisa bino que non avant d'ité ya koloba ke bomoni une femme forte a permité a sali qui gros doté a kiti a kepe makusa normalement il pouvait kovanda mais tala moi sur azana komi kiti ça asungi ba maman na biso oya poto. Alors je salue aussi en passant maman Charlie na biso na organisation nyonso ya soirée à lobby. On est ensemble avec vous, je vous aime. Bobate la biso ka Poutine na biso, on a besoin à payer vraiment. Voilà, je vous aime bien. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.